Bonjour, bonjour, bon lundi. Bon lundi, bon lundi, bon lundi. Bonjour à tout le monde. Bon lundi, bon lundi. Bon déjeuner aussi. Bande konanga bambote ebele. Boboto bondeko na katiyama bota nabino. Voilà, bande konanga iba bonjour, bare bonjour, bonsoir, pourquoi pas. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote ebele bisika bizubino boboto bondeko na katiyama bota nabino. Voilà bandeko nanga na toye na tongwa lelo to bandi semaine na biso tozo bongama bamusu basi babandi musala biso pe bakalate tozo kende musala. Voilà na lina zobino moi 10 minutes 12 minutes to mekape ko partager moi muke ba risque ya musala tant to kendaka. Surtout na mwasi oyo azana zemi. Voilà, ba risque ya musala. Zemi ko zala pe a risque parce que tozolo bela makambi ya zemi parce que toyo kozwa ka déjà oyo eza lokola deuxième personne tozwi ba problème na kati ya YouTube bazana ba problème mususu akufaki na zemi mususu akufeli mwana na zemi et akufeli mwana quoi donc zemi ya 5 mois et bini voilà musu ezalaki à terme akeko bota kufi. Alors ce sont des choses ce qui peut tozu yango na angle ya musala na tongo tozu yango na angle ya musala parce que ezaka bon déjeuner na lobela mingi makamba musala tozu yango siko na angle ya musala eloko nini ekosala ke musala na yo pe ezala cause ya liwa ya mwana ou bien cause ya avortement ou bien pe cause esala ke ozobota te musala pe ekoki kozala cause nango na ndenge nini. Je vais m'expliquer. Voilà, je vais m'expliquer. Bandeko ezate na ngala melaka na tongo faut zoa 2 minutes na kati awa ezali détox pona ko détoxiquer ba biloko toliaka ba mungwa ba sucre ba graisse voilà pona ko garder corps et puis ça énergie en tout cas si vous en avez besoin nango n'hésitez pas au benginga na côté que la haute à détox et puis et dim na rappel les boumou et dim naka ba graisse c'est vraiment bien exactement million une fois non il faut avoir l'habitude de prendre ça de temps en temps donc tu achètes ça même chaque mois ça va t'aider parce que je daka au melimba la moko au sundoli non il faut prendre ça souvent parce que chaque fois liaka donc yeba que tant nyoso liaka ozali ko magasiner biloko mabepe na kati ya nzoto alors yango kozala wana pona kobimisa nyonso. Alors bandeko na ngai tozali eti bamisala nini oyo eza vraiment ezaka pasi lokola bana basi oyo basalaka misala basoda bakendaka misala soda baguerre banini vraiment so mpe bakomi na zebi basalaka liso mosala wana te parce que baboyi te marche eza bien na zemi mais soki ekomi excès eza malamu te. Mwasa zemi okoko kozala te neti meme na cuisine kotelema ta ebele eza pena malamu te na mwasi oyo aza na zemi. En tout cas so okomi na zemi okosala tout omeka koswa na médecin ozwa quand même ata temps moko ya repos ou bien au réduire batemps na yo ya musala. Moi bamisala oyo mpe bato basalaka par exemple na ndeka biso tozosala boye trop des émotions koganga koswana na musala yango baémotion ezebele osalisi ja mutu bapesaki yo oyebi ye te ntango abanda kobenga yo ale abandi koganga ozalaki na zemi baémotion babiloko wana nyonso esalaka mpe ke non okoma mpe na problème. Voilà okoma mpe na problème na zemi na yo ekoki mpe kopesa yo tension emati ale na kati kuna mwana akokozika tension ezikisaka mwana ebebisaka mwana akokozika akoki koarrete kolia akoki koarrete croissance azokola lisu te
Alors vraiment, et puis, na musala, chose na musala moko boye, okendaka me olingaka ngo te, bayaka, alors que nyonso oyo yo kosala extérieur na kati ya nzoto na yo mpe ezo manifester. Alors folinga na ntango wana olongwa na mosala wana, il faut sala na mosala oyo yo ozosepela nango. Ndenge nakenda na mosala na nga naosepela na mosala na ngai tokos, mais bamosusu basepela na mosala na bango te. Nazalaki esika moko boye bazoloba nani anga sepela kokende mosala, tokendaka mosala mpo na mbongo ngai abi non, ngai vraiment nasepelaka kokende mosala non mpo na mbongo, mais mpo na corps na nga d'abord eza na activité, mpo na apprendre makambo ebele na bacollègue, même toye na bapays oyo langue eza un peu compliqué, mais avec bacollègue naza mpe koprendre langue. Donc c'est comme ça nga nasepelaka na bima natika mpe na ndako na ngai nazwa mopepe libanda, comme na nga mutu bafeti te, mutu bitambola tambola bandako ya bato te. Quand je sors ici nakela mosala mpo na nga eza lokwa neti deuxième maison. Donc mais soki mosala na yo ezali kopesa yo bakokoso, oza toujours na bacomplication na mosala, en tout cas il faut sala tout ozwa babenga ngoni arrêt maladie oyo kosala ke obatela grossesse na yo, ata son salaire na yo kokita, mais problème eza te. Ntango ozozwa grossesse na yo oyeba déjà que mosala na salaka eza bien te, je serai obligé na kota arrêt maladie pona kosala nini kobatela mwana. Bamosusu basalaka esika moko ezala bapoussière, balataka bamasque banini, mais yebaka te olati masque ekolongolaka yango ntango mosusu mpe bapoussière wana ekotaka yo. Mais sikoyo okomi na zemi okosala nini, okolinga te osala bisika ndenge wana mpai batriaka bapoubelle mpai ya bapoussière, parce que zemi ezali vraiment sensible. Yo moko mpe nzoto na yo ekokoma très sensible na bamicrobe, donc bamicrobe ebele kokokanga yo facilement. Même okomona obanda ozala mingi na bape na bamicrobe urinaire, surtout yango soki ekangi oza na zemi, il faut vite omona médecin parce que ekobebisa mwana. Même okomona bana mosusu babotamaka misu bampoti, abotami mwana misu jaune, eza babiloko wana euti na bainfection ya masuba. Le mosusu na place ya mosala toilette eza propre te, folinga osomba babiloko na yo badesinfectant ya boye, omeni yango na mosala otiki yango kuna. À chaque fois olingi osuba olongoli opamusi, parce que balobi ebomaka 99,9 bamicrobe. En tout cas oza nango otie na saki na yo ou bien odepose yango esika mosala, ça dépend mosala ni osalaka. So oza na mosala moko ya wenze populaire wana osobi mwa saki ya mwa monene okotisa yango, ozwaka toujours opamusi place okovandela, place okosubela mpona koevite bamicrobe wana. Mosala vraiment ebele ezali ekoki kozala mpenza ke cause ya avortement ya yo. Bato mpe baza neti bajournaliste oyo bavoyageaka partout, avion okei mpona kozwa information. Soki okomi na zemi fo ozala stationné esika moko, mpona nini cause eza ke okomona okozwa problème. Baavion ezalaka mpe bien te, même bahôtesse de l'air aussi bomona hôtesse de l'air aza na zemi non, soki azwi zemi akokoma na se, akokoma hôtesse ya se, akozonga na bureau na bango en attendant azwa temps ya maternité akende kobota. Alors zemi eza eloko moko ya kosaka nango te, eza mpe eloko moko ya kopiblie yango teke ekoma eloko ya vantard, okoma neti komona ke angam na zemi nga nde final, nga nde nazwaka mabota, parce que okoki kozwa zemi oboti. Mais ntango okobota mwana wana souci na ye, croissance na ye ekende bien, croissance wana ekende bien fo anguluma. Mwana ngulumi tobandi kozela mino e aloba. Donc il y a beaucoup des étapes oyo eza ke kotuta tolo te, et puis bazemi nyonso ekokanaka te. Bamosusu anga na bota nanga bien
nazala na problème te aboti mwana liboso ya mibale ya misatu o césarien à comprendre te tant mosusu nzoto esaki effort moko ya makasi oyo osaki ona munzela musala oyo epesaki yo ke le mosusu kole na yo ekomi mpe makasi parce que bamosusu baza corps na bango ezozo koréagir contraire na moninga bamosusu souci omona zemi elongwe mais bamosusu souci omona kole ekangami makasi aokende kobota boye kole efungwama te mpona nini azalaki trop agité trop de soucis asalaki bamisala moko makasi bamosusu omona aza na zemi memi na ndako bamisala kaka oyo ya ménage il faut comme o réduire yango biso na poto lokwato wana bana misala te il faut vraiment mobali ozobota na ye azala mobali moko malamu ayeba kocomprendre ke nzoto oyo yo sikoyo ememi mokumba eza liso nzoto oyo ozalaki nango te il faut mosala ezala dosé donc aide yo na batashi mosusu so boza na bana ebele obi oza na bana mosusu ya mike mike foke etikanga na classe na tongo mama kokolamuka abongisi ka bana mais papa ake kotika bango so mpe papa aza na temps azwi bango mama atikali ya mosusu asali mo eloko moko ya kolia parce qu'il faut trop de repos omoni bamama na biso na Congo bango baza kosala mingi te 90% bamama bazali na bango na ndako yango bomonaki bazali kobota na facilité mais biso 90% tokendeke mosala alors soki toza vraiment ozwi temps na yo te ya kobatela nzoto na yo en tout cas koko risquer na avortement prématuré bana banomani na kati ya libumu problème ebele vraiment bandeko nanga musala eza bien mais na basi oyo azemi analingi na chite nanga même basi oyo basaka musala butu infirmière musu basaka butu kaka na butu yaya eza pe na inconvénient eza malamu te so komi na zemi solo na chef na yo parce que okoki kokanisa oboti mwana aza bien mais oyebi te eloko nini eza na mutu na ye vice moko ta mosu ekangami te soki boke na google botanga makambo na oyebisa bino mwana aseformaka bien ezalaka bien mingi na butu omwa olali libumu ezalaki nango omwaka libumu normal na ntongo la mosu olamuki boye libumu epusani mais na moi boye okomona teke libumu no ezoya mingi opération esalamaka na butu ntango ozolala mais yo soki ozolala te na butu ozotambola mosala o nani naza sentinelle ou bien naza infirmière naza soki médecin de nuit non ekozala bien te misala butu eza malamu te bien bamama mosusu basalaka butu kolamuka 4 heures kokata pongi mpona kende kosala cleaning kokende kosokola baekole bamisala kosokola baekole ezalaka batongotongo na comprendre yango te so mponi batiaka yango na butu te bakosokola baekole na butu basokoli kitoko na ntongo bana bakuti ekole propre mais basalaka yango mingi ntongo mama azokata bapongi kokata bapongi mpona oke mosala eza mpe malamu te na mwasi oyo aza na zemi eza mabe makasi kokata pongi na 4 heures ata olali avant ata olali 19 heures mais eza kaka malamu te kokata pongi mwasi ya zemi il faut olala ti pongi yo moko esila yo moko mpenza olambuki oyoki pendake sikoyo pongi esili parce que ozala baproblème emsusu kolala mopanzi boye emsusu olalaka mopanzi oyo mwa olala boye la mosusu problème donc oza na baposition ebele ozokoka te pongi ezokatana alors il faut otika pongi esila na boboto bondeko mais okomona il faut kata pongi na 3 heures faut kata pongi na 4 heures kata pongi na 6 heures pona nini mbangu à partir déjà 6 heures c'est bon 7 heures 8 heures mais ko kata ba pongi ba 5 heures ba 4 heures pona musala obandi ko kele mbangu non na moi ça zemi eza malamu te okoki kozanga mwana okoki kobota mwana akomi na malformation oboti mwana ba autiste comme ebele ozo comprendre yango te poni tozobota na poto bana mingi baza ba autiste eza ba stress ya musala eza ba stress ya musala bomona ngo pe ba mindele pe ba bota ka bingi bana bongo ba stress ya musala mais biso soko otali bien ba mama na biso kala bazaki penza ko bota bana mingi ya ba problème te parce que bazaki poser bazaki na tana bango même si bandako ke bilanga bilanga na rythme na ya santé soka yokine kolemba avant dina muto obligé azate kende
mais mosala ezali une obligation eza contrat. Alors solo la bien na médecin na yo ou bien solo na chef na yo loba nazokoka te bapesa yo batemps réduit ekosala bien ozwi mbongo moke bobateli santé. Voilà. Alors bozala bien et puis bato misala butu vraiment il faut kosala nyonso ozwa si routine mosusu. Voilà. Parce que ezaka vraiment kitoko mingi te botikala malamu tokutani bakala mingi te vraiment s'abonner na chaîne nanga partager pardon ma émission et puis tous na live together voilà oyo edaka pona kolukila mutu mobali kolukila mutu mwasi ba diaspora ya Europe. En tout cas, n'hésitez pas. Benga la danoise, tu sur inscription et puis au CP la makasi. Voilà. Mon numéro, Soko Balibos Otalanga, est à 0044 74 59 62 52 17. Au Zwinga, après 14 h, R, il y a UK, après 15 h, 16 h, Area Europe. Bonne journée, bye bye, à bientôt, voilà.